So batuna na minute nzemba wera baka oui nebi nzemba wera. Ya fali nebi ya fali. Parce que nzemba la cause manzemu. La cause c'est faux chanteur. La cause c'est Michel Maléré. Non, la cause abima maison mère atteint 5 sous-vêtements et Michel Maléré. Maison mère kuna azaki considéré. Oyela wera son freinage na mouvement. Faux musicien la cause c'est yo. Michel Yolo. Faux chanteur. Atena leki yo mela leko no yemba. Yo. Miela leki la cause no yemba. Oui. Zolo ba posa na kanda to zolo ba. La cause c'est faux chanteur Michel Maléré. Protocole ça doit bien. Directeur à cabinet nga, ministre de la défense nga, ministre intérieur nga. Ministre peut charger à ranking puis à conflit nga. Surtout à ranking. Né conflit nga. Pour fallait abio kango su to bomo kamba. Songo kam sanga ko ka werati. O kaninga. Yango mo na lo ba kina se ke vienne wera za sima ba désordre na. Te ya ambassadeur de la paix. Ko continue ba désordre na ngate. Ya nini? Mais ça papati. Fa supporter c'est normal. Ngana Congolais mo butu na mama musique. Naza mutema mabepe no sada mazana ngo ngana sala ngo. Comprendre? C'est pas une moto babi la cause na viré. La cause c'est kingwe bugana. Kingwe bugata kingo ni zala rabwe. Kingo na français rani. C'est boya wera. Kingo na français rani le crew. Ah. Ça pose un respect mon musique parce que baza ba musicien bango tout fali musicien innocent musicien mais respect na âge pesali. Yo so reconnaître respect yo moza respect. Tenga na impoli. Nga pena na mangaka tous les musiciens Congo. Tout. Koza vraiment très impoli quand le koza vraiment impoli. Le maman qui est là qui me la zoaga ngo. Oh bongo na seso ba. Il fallait akangisa ko mangaka indi. Kapuna makambo. Ah, bologena lela. Trésor Mancour. Kumbela mokili ei. Kumbela mokili, Trésor Mankuru. Kumbela mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Trésor Mankuru wetu. Ouais. Kumbela mokili. Jambo, hello, fidèles aux internautes. Ben son balela salima ba news na système qui toko ya kumbela mokili we kumba makana ye moko trésor prince Mankuru, un bon tonton qui se respecte pas le sel mokonzalia kana ba sali na e Mr Cash, papa Maboko banque, bon tonton qui se respecte, trésor prince Mankuru. Je te salue mon vieux moninga batuya Eric Eten te wana ba bureau ya mon boss tolinga bino mingi. Merci Nassi Salisa ingénieur Fabrice Kassiama et voilà Salima Banyus azali wana. Merci à José Pelé mais ça mon déjà au s'abonner aussi ndelinga message salinga kitoko mingi ya Nassi Salisa amigo Chirac Nzambe ya visa na kasa Luanda. Merci tolinga bino mingi vous continuez toujours à s'abonner quand de Salima Banyus alobaka micro et bima pa mate balobi Salima Banyus de Banyus pesa basango ozwa basango pesa basango na système kitoko ya kumbela mokili tozola juste non c'est la bino musala kitoko lelo to embel bino mutu moya munoko ya kata maison mère babiye penza ndembange belé eloko ozela sa kande mordon po ali monena na mokili oya ko beta masoto beta masolo ya musique masolo ya maison mère ozo pese la idéologie na kati ya maison mère nazanga monter na plateau. Voilà où est mon invité, il est où azawa Elbino em ta maison mère o baluka kabibo leader na kati ya bandal babi na story wana pena donc champagne makambutu donc neto laki na olympique na bandal ici dozongi sur na bandal à Gino leader avec yemoko le big boss Gino leader espace aquí. Bonjour. Vous sentez confort confort ça bien makambutu kitoko makasi a pena soko ngomela la champagne avec glaçon ya malili pour ngomela champagne na confort mais kitoko awa donc le gongo sika musuti. Bonjour Nayo, bonjour à tout le biso. Bonjour na Orphi. Santé. Ouais, par la grâce de Dieu, en santé ça va. Tous au Bunda donc non, oui, ça va. Oui, ça va. Big boss yemo dans un voyage, dans un déplacement. Akendaki pour signer contrat à Zénith de Paris pour Nandoulé, to robeta le 12 juin. Dans Zénith de Paris, on a le bêta qui moi déplacement parce que bah manager bah c'est qui est na producteur bah mon yemo sur place. Yebi moi na mboka Weranson. A comme air moi tout rapport de la gatika ba fan en Afrique. Moi tout rapport à na bêta non tour.
ate omona bafan ezalaki esengo makasi komona arrivé ya big boss na kati ya Paris na Roissy Charles de Gaulle na biso yo bamisien baokende bapoto bamisien mosusu bakei bamatanga mesa gaz obabelaki mission oyo naomi bayambi oti wera so na yembaki bayambi wera na 3h30 na Paris ti nazobetaki solomo bezo leka bayambi wera so na 3h30 na Paris ezalaki dégâts mundela déclaré o nani wera son tala Nyamakoro tobeta na masolo tozonga na mwa mukesima babisa de ko nyongela au fort yo komi oboteli esiko komi fils chérie ya viewera Sankara de ko za dauphin ngani na lande mais oboteli esika te yena tsikela nga makambo na boteli nde yena tsikela nga ko yibda pambola nga pesa nga bénédiction na makambo yene yaya donc ngana tan tingina zalaka na ba wata na zalaka na banani dona idola wewa ya Sankara de kunta nini yono yaza domestique riche ya Weranson ngana directeur cabinet ya Weranson nakoma te nazalaka déjà depuis 2 ans passés porte-parole ite porte-parole eza papi Roger mwana mboka papi le prince Sediko basala pena promotion ya mwana mboka Weranson bango wana ngala directeur cabinet Weranson et puis na sa émission na okagu pour moni okiti banda fallait kangisa okomi moi poli moi respect par rapport à liboso bon discipline mère na sa pesanga les ya pesanga yo ça na discipline na maman na papa discipline na maman na papa éducation mais préjeté yo quand même et le côté ngana Nyamakoro na le king c'était comme ça la mort d'homme ani nga sala ba crime contre l'humanité musicale j'ai tué plus de 90 musiciens en Afrique ko babi yo komi mutu makasi po ebi kende ba so mo so vimba seke mukolo na za selo kwa we ranso na za se ngo komo vimba komo manke nga na ngozala mwana soso tenga bena fo changa nde tata soso mwana libata pour perdre même ça l'église na gaillard nazo comprendre donc moni en fait nakolo bande nga na za Nyamakoro biso na wenge za gilelo za kala tuye wenge ya bana miki tola na ba musicien nga banota mamingi na bomoko Jacques nga bomoko Jacques to vana na wenge wana te bi fention ya lelo ya kala ya tango siko tela ke beso na pumbwe wana razo mata amanda bo ngati na kongo na leki wera na musique pena 69 bele tanga na bakomata ya moko yi le kofi viena nga Jules Piana na babana kuyemuka bimisi to bobeta ba yo bana ba luka pera tanga ko mona bango ba succès wandis mwana baze bele ba mise baze bele na kini asola ndi bango bien bazolela mamsusu wera sona la musabango fula bango je comprends ça blague tu au moins mise le roi Chai ngenge grand mise ma pas wera fula wera pese gaz boye bien ngoti Chai ngenge luka vie wera pese gaz mo sube minio ba ma ele susu qu'est-ce qu'on non fuji pas zo mikolo oya pa wera afula le roi Chai ngenge wera sona ne fula ba Nyamakoro fula bena ngai ngabio ya Chai Nyamakoro concert à Zénith yango ezoya na Paris okende brubeta yo poza sélectionner ya maman Sylvie Mampata président d'homme na lul secrétaire Junior Kataka dans la Zénith okende wa sûr première équipe aujourd'hui na rôle na kate kuya ko les autres directeur ya cabinet ya Weranson tika ba musicien te ba memo mto jouer no et bon temps nakenda ba Oman ba Dubai ba Qatar nakenda ndé ça ya coulisses ça Paris coulisses yo ça na ko ni Emirates Arabes Unis ngana directeur ya cabinet privé ya Weranson donc tout ça là musala na big boss pe naza reconnu na administration talaka wenge pesa nga suspension ça que naza reconnu na mouvement ko ça ba jeter suspension ba pesa nga zambaki ba pesa ba faire rigola ba pesa ba beli ngenta ba pesa ba sele ba pesa ba héritier yo nga pena zo ba confrère na ba collègue na ba pesa bango yo nga pena zo indéterminé siko na kilelo tu na nga so na sala ngani na wenge na habité na bangi te pour ba musu ba okete mais yo oza sélectionner on a bito confirmer déjà avant pour les émissions bon maramonga sala mboko ko sala bango ngozotanga ba ko sala mami ozana kata wenge vela nga meta ninja sikatenda likofi na moni pena mikolo travail koti ba sportif ba sa musala check nga na mbila ya ventuni comprendre nga ba koti nga mamusu chebino ke filmer le bonga ministre ana so manga wera so na filmer chez eux tobi kobanga mamte pe bike na vie na batamina se veku duna lutie bimisaka vena makambo chana nga mono
relation ya kosakana te otoza na suspension na kati ya mova osala ene ezaki dia po nabengani bempoli na mouvement poli numéro 0 benganaki bamisie mpoli mwana moko alingaki kobebisa akomisa mouvement na biso okesa basongisongi oyebi mwana moko azalaka bacoko makolo mikiebe je l'ai chassé dans orchestre bengani full con c'est un truc de ouf comprendre je l'ai chassé azalaka supe me na wera soni te oza directeur ya cabinet okomi na droit obengana bato ndenge soki ekomi na désordre bien mpona question no directeur ya cabinet role na présidence ya rani te na tuni yo boza droit te so président apesi mitindo te mpo bwana conseiller boza nini boza baéquipe ombe eza établir kuna chef ya protocole ya wera soni nga chef ya protocole oza droit obengana motu te directeur ya cabinet nga ministre ya défense nga ministre intérieur nga ministre mpe ya chargé ya rankine mpe ya conflit nga surtout ya rankine na ya conflit nga tokofale ya biyo kango su to bomoka mpango songo kangisanga koka wera ti okanginga yango moi naolobaki na seke viene wera aza nsima badésordre na o te yaka ambassadeur de la pays okokotina badésordre nanga te ya nini mais aza papa ti fa supporter c'est normal nga na akongolo mobutu na mama misiki naza motema mabe mpe nyonso adama aza nango yango nazalaka nango comprendre lacoste epa ye moto babi lacoste na viore mise kingo ebukana kingo ebukana kingo nezalaka boye kingo na français yakani kingo na français yakani lecrou lecrou balobaka nini les Georges donc il est cassé des Georges lacoste wana abukana kingo il est cassé des Georges faux musicien tout fait lacoste est faux chanteur adja na leki na oyemba alongola bavokali lacoste tuna kosi nakibusa mpipa na kosi nazobatela voix wera so nazoya nsima no fona adorer l'aéroport fona remercier fona adorer fona louer pozoya mikolo da fona batela voix ngai voix c'est de l'argent faux musicien faux chanteur asundola mwana uta koma DJ na chango babokola ke ba patron ba boîte Lacoste est irresponsable mwana nene muso mwana nene Christian Moyibi na kingabo na barumbu Lacoste est irresponsable tata faux musicien faux chanteur yango fait na biso tata mobicha bengana ko na mouvement na faux chanteur là ça to bengana na hotel mapabo alo bla Lacoste peut faire ndemba mako e mandem na sous-sol yo to bengana bana ende alongwa pande volontairement aboya makambo alongwa na ye kamele bongo lekina l'idée na munene na santé faux omela la vitamine la cause soki wera te moto ataki ngomela di kosi mulai ko remesaka wera premièrement na noyebi la cause yo na vie na yo soki wera te me vanda na yolo kuna na foko belle donc de faut dorer na wera na masa sala pona yi mais déjà le passé ata yo mo pendo lo bale lo ko lo pe papier le passé ndamema poto le passé la cause ba mema poto sa famille na bango ta contribution atabuka le pango basimbisa te lelo benga ngo le passé bonga mama bonga memi poto tata bonga memi poto ba pote ba négliger ba memi poto ba memi poto toi n'est pas na ende memi toi n'est pas Dino leader faut ça bango champagne zawa whisky zawa donc makambo to zawa espace Dino leader na banda na story là roya trésor Mankourou donc espace yango mon pied c'est un enfant na VIP ba télé climatiseur ko la roi frigo ba climatiseur à kalawa mir wala ay ko takate ay frigo au climatiseur à congélateur non tu vois il y a frigo donc ils sont nous ino sana fali kuna babe ba problème ni tant que ça na respect ma musique parce que ba ça ba musicien bango tout fali musicien innocent musicien mais respect na âge pesali yo so reconnaître respect yo mo za respecter tenga na impoli nga pena na mangaka tous les musiciens Congo tout nyama koza vraiment très impoli quand le boza vraiment impoli lo mo makeli ala ki mbela zwaka ngo o bongo na seso ba fali akangisa ko mangaka inde kapuna makambo pena nga piolo ngombo la ta Christian on a vraiment Lick Makanaki Roger Ndonga les colonisateurs Galerie Ndonga na bandel on a pena donc Suka Tony le prince Malex Magique dans Londres, Laurent Moussou, Platini le garçon noir, Leke Bokechu, le véritable mondial, code social, Willy Mouchen, Assumelenga Bia Brésil, Oni Maya.
nazokende nde billet 1000 déjà omona ezalaki na kati ya ambassade ya Brésil billet $1200 te mais billet $1750 en plus mpe voyage na nzambe fa onimaka bato baweli mosheni est ce que moto lokola Lacoste akoza na relation naleki Lacoste na relation na téléphone nakopete filme na Congo na kini aéroport anjaki filme na njili naleki na relation oui nga aleki na koloba na oyo tosali bongo ya minga ndeke Lacoste ana succès ke ya mabe osala émission akoyembani succès yango aloba nini musique ni abeti ye en plus que naozo ya animateur mo na memi maison mère ping ping méchant naozo ping méchant na memi wenge ok deuxième na memi wenge ping méchant na memi nazo parfait d'hiver nazo mo na di de yongo kanga nazo bango omona bien soka wera sona binyama ko la besoin miseki ngandi côté boy na yo swao omoni ba orchestre tu ba miseki balonga na wenge eza ba pépinière a wera so c'est ngo to ozwa mo la cause tu ko vidéo carrière tu ko zoyo na bana misala minde ko bangisa bino yango wana ko basuti yo ezwa yo ke oke ko na ndeni yo ke bana musique nzemle malongo yebi bana musique nzemle malongo yebi ya ebele ata mo mbali misa to misali yango comment créer les polémiques à part les kimbi eza ko nzembo déjà ce qui générique la quoi c'est rumba nino ya yemba oyo yebo moni ko mi ko boule so penser tu risques de te soucier ce que babani on se souciait pas parce que ko société pas ma pour comme ko lugo raisonner ma pe na dit ko kantsaka trop te ko raisonner trop te so ba botikande ko kantsama mabe pour ba tununa minto nzemba wera baka wi ne bi nzemba wera ya fali ne bi ya fali ce qu'on nzemba la cause manzemuni la cause c'est faux chanteur la cause c'est misé malheureux non la cause abima maison mère atana 5 sous vêtements et misé malheureux parce que na maison mère kuna azaki considéré oyela wera son freinage na mouvement faux musicien la cause c'est yo misé yolo faux chanteur atana leki yo mela leko no yemba yo miela leki la cause no yemba oui ozolo ba posa na kanda to zolo ba la cause c'est faux chanteur misé malheureux tant longa pa wera bonga ke no kase mso balinga bazoena ngo ngazo ataki adorer na maison mère wana ngana mulena ngazo na santé comme na obésité na ngazo bongo mongo te santé pe ya chômage bezali ni ya souffrance santé mais on chômer on a la souffrance on a le retour na galère moto ofinga no ke la costa lekio na nini na âge c'est normal na nini so lekinga na alekinga na kobota azala bande de $100 la cosa de ngambo la cosa va voyager va sommer les billets libaya on va voyager na billet normal toi différent la cosa toi différent la cosa musicien malheureux pauvre faux chanteur miel alego no yemba quand on a biso ko tubina fidèle leki on a succès comment ça qui na chef Fabregas to kolobani ngaite la cosa c'est faux chanteur aimba la cosa aimba la tu ne cosa aimba abandonne la maison mère oui, on va calculer, mais c'est malheureux. Tu as invité Frère René Riti, tu as invité te Kouyate. Tu as banga, tu as mis na podium. Oh, kufa pamba wenge comme souffle, aux opinions zoyemba. Oh, comme papa wemba. Non, tu boy. Fana orchestre na s'il te plaît Kouyate. Zénith, tu as invité bato comme nous on souffle à Zénith. Riti binara bien faire binara bien, bah ça va inviter. La cause tala libu mu fo wera dono wera sans façon non chaza le ngolo Grèce na poto ba maseyo libu mu konda ba cho kingo ko matudu la cause wera sans ko chaza bana non nyonso ko cha bango wapi la cause boti bana mulongo sombo ozo gibe bango te faut ça wera o ko mo sa ba misi be mission contre wera la cause tu es malade la cause c'est un truc de ouf. La cause le ben ka vérité problème ezali ka ya vérité est-ce que vérité za bokabon so aleki misolo imambo azo mona la cause bana musique voka nya malonga ya masala yo yebi la cause na maison mère sala pas ne pas sala ndeti ni yo yebi la cause yemba consomme toi c'est le ka bien faut la cause aleki héritier na ba vocal la cause aleki Ferré aleki Fabregas ka faire comme aleki la cause yebi ngote tema mabe panya makona mono le oza motema ka faire room aleki la cause na koyemba la cause par santé na libumuni na sa nya oyemani misa mila raputi na podium amila mulanga whisky asangisi whisky na jina bouteille azomela faux chanteur misa kingwe bukana le roi Chris Benoît faux chanteur yo wera regretta katina zoko na maison mère baratin so na ngwe rotikela oyi asalaka faux chant na nzela na o ma défaut bon on a maison mère boninga vérité te eza vraiment défaut na bino na mo besoin na maison mère la cause bana musique nzemu nya malonga ye batisi ko répondre ngati
40 minutes au d'ailleurs on répondre ngati la cause nze munya imba c'est ça question que non alobi na bino vérité yango ne blosser bino na bien on la cause bina filé to tourner page bina filé legi motema nange mema nyoso ya mana muna mabe na mombala moko lelo memi kilo après na che porododo la cause o mani parce que vous voyez tu porododo on est lobini qu'est-ce qui va pas j'ai mal au cœur faux chanteur on yimbo pana ko yimbo panda yimba nzembu ya obebisa nzembu wana makasi la cause faux chanteur c'est que yimba non nzembu na te yimba mate beta mate nzimba mate to yonde kam to vone mte bebisa nzembu wana mtabongisa ngo hérité. Merci beaucoup, merci fidèles internet. Nyamakor a vraiment très impoli. On a fallu à zone nyonga, azo ko répondre à la question. De là ba okanga tout. Oui, bi tout recommuni boulou. Bakangyo. Prison sous token bobo pour oza mutu makasi. Ministère public ça. Nyamakor apport na maison mère. Oui, tout ça mission ngo funa na poto to ke samba. Au faut maintenant faut nga bena monga billet. Malgré tout au samba te. Pe na procès pour mon ngati lu no yelo mawa ngona mais na kinganya makoro pe na bona sona confirmer ba mission ndi ba mission to ba mission ba petit gamin ngala daga na gamin lo wa wera son ngolo munene ngolote nzombo ba ngolo ne ba mission na mike ne mission ki ba bonus ba voyage bonus ba inda poto e bo ngoso bino voyage na sa ko mission na pe na voyage gati na voyage ko qu'est-ce qu'on va voyager pour voyager pour regarder pour voyager regarder maluku pour voyager netinga bana bemanga ba voyager ba matadi mayo ba kimpese ba mbankana ba maluku ba ntele hérité wa tatambu isayo à l'époque alors comme pas wera obosani bolam papa bolam ba bosa grâce à wera na le McDo tel niveau grâce hérité pe abisa allez ça hamburger mais grâce à wera na le McDo on me na talaji ya munene ya litre de miyo hérité les son koka wala wenga ngoni koka wala ya bralima wala nini bouteille wada on va fongola ka bis c'est donc McDo o chibaka tige maman na verre tsoa bene aussi c'est le boy wata bana comme la wera ça na mela so operte na mela ovive pani on bien suisse na fiesta on me chanza etika maya pombe tambuso na telo bana wata pa tambuso quand même bana su kana ba maloko ba kimpese ba changu ba livulu au concert moi si wambanza bi si wambanza kotanjili brasserie ba concert à bongo yangonde ça la début non quand même je suis pas marié je suis pas marié. Merci beaucoup, fidèles internet. Nyamakor vraiment intéressant. Awangani hérité wata meme bizika ndenge na ndengo nga pasonga na ebelo voyage à Louvre après voyage à mukia taper pour sa vie. Voyage à Louvre na soma bien ngamoko. Ya Louvre na soma bien ngamoko. 10 000 francs. Qui pas comprendre tout ça ni direct hein quoi ça bonne c'est le beau songwa confortable si on mona pesa uwe sana wabina DJ ya kawa o mona ngo mona kwa hiyo abina ile moto moto hapo tena lini ya ka mona wewe amela Jack Daniel na shisha viens ça fait rappel si vous souhaitez quand national leader héritier Fabregas Nani Bill Célio Emelia mon frère non oh comprenez qui mobile gérant toi ande ballon avoir jamais fait mon joueur ou bien monter avoir jamais balala ici comme tellement
mwana mosala te mosala te eza pene ndenge basalaka nte moko oui biso tu bana Werason na salon de Tokyo etake maire chroniqueur international africain na salon de Tokyo na Dubaï bayambanga journée moko na bainosbi bafe na biso bawule longombo comprendre na badayi na badayi mun même biso journée moko le roi de la forêt en plus c'est les seuls chroniqueurs on a dit trophée award 2019-2020 trophée moi na mboka kanga momu na zongo c'est beleka na dit trophée award na dit bena trophée moi na mboka na tout les trophées na ndako parce que la jouer parce qu'on y a pas la route qui le monde na campagne na benga binu ba chroniqueur na ba chroniqueur ti binu to boya na parler na résidence au monde na Werason na paix on dit Joseph, on dit Pharaon, on dit Jacob, on dit Pierre. Oui. On adore, comme ça, on a bêté comme ça, on adore. La commissérité. La commissérité. Oui, on adore. Commissérité. La cause c'est la merci beaucoup, merci pour la disponibilité. Comme la souka, plus internet, pour prendre Carbabi Télévision et Zangonga. Merci merci beaucoup. Je te salue ma soeur, c'est l'honneur à la télé au CC Makila. En tout cas, mes condoléances à toute la famille Landou. On est de cœur avec vous et ça lui passe vraiment, ça m'a lié. En tout cas, mes condoléances à toute la famille. Serge Kaembe, mon vieux, merci beaucoup, je te salue, mon vieux Serge Kaembe. Amigo Chirac, Nzambe, Yabavisa Nakasa Luanda. On est toujours ensemble, c'est le moment pour Tazana, juste pour nous, c'est nous, Dominique Elodie, mon pasteur José, mon pasteur Ish, Elohim, Tolingabino Mingi, Potka toujours branché dans le système qui toque Nadège Botei, l'androïde de la presse congolaise, Nadège Botei, moi ça pembe. Je te salue Nadège Botei, Papi Kitima, Nalingibino Mingi, Yalambola Bika, joyeux anniversaire, ingénieur Fabrice Kassiama. Mon ingénieur Fabrice Kassiama, Babi Yonde, Makambu, Jérémy Teki, merci beaucoup. Merci Gauthier Masukama, merci Tchabouala Rodi, merci Rodi Tchabouala, Soda Makasi, Jules Valaker Mobali. Je te salue Lionel Messa, Nana Domosasa, ma maman chérie, Nana Domosasa. Je te salue, Botka toujours branché dans le système qui toque, ils ont continué. Pour ça, nous m'accambia l'olenge, non si sali ça monte ma batia des clos qui nous évoquent. En tout cas, je vous salue, je vous aime tant. Beau s'abonner dans le site na qui toque ya kumbela mokili. Ils ont continué toujours pour l'accepter nous m'accambu. Pour souci majeur na biso, ya mokona mokoli zalaka ko informer bino kotal, ça nous peut que c'est nous vraiment sur les 44 il y a Ngumba Kishasa. Merci beaucoup. Restez toujours branchés. Bisous Nabino. Tokutani à la prochaine édition. Ah, Bologena Lela, Trésor Mancour, Kumbela Mokili. Kumbela Mokili, Trésor Mancour. Kumbela Mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga. Mankuru wetu alo bakate. Tozore Mankuru wetu. Ouais. Kumbela Mokili.